Ya fai. Nini? Ah, moi mke ya nazo luka bata agence oyo. Ezo bima na GPS. Parce que son bangola le coûter leki. O biloko ekita na Kinshasa après ki Angola. Bamiyibi. Ya solo wana ya lobana. Angola no express ezaka na simawa. Et pas Antonio Miala mona mbala tellement alika conteneur na biloko na mulai. Même ngaka ke na so Antonio Miala. Matako ya to ya. Angola no express yango. Yango va changer. Et que tu quoi Angola. Luanda tu connais ça. Espera, tô vindo buscar. Vamos ver aqui na ndako, bem na ndako, vai com sua. Ah bon? Oui. Vai, saca, badulheiro. Bonjour, la brigne. Ah, o Jorge. Naza kukenda sikoyo. Antonio Miala, obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu yangola. Kila mabora osa yenda. Partout où ça lit. Ah oui, hein? Agence Yangoyo, Angola Express. Batindi nga kodi uji paya mwana nangala brin na France. Banya poto boluga te tukanisa ki agence sili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na zi biloko na nga nyonso yangoyo. Batele nga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango 21 jours biloko ekoni 21 jours mwana nanga la bri na tiaki biloko tiaka kodi bongele meso mwene na sepeli na kei na bango e na zu biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Essa na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala. Obrigado. De nada. bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalamina ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avoka, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika
esika ndambo soki poza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambuma ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt